lelo pe tozala mama Tchala mwana o atiki biso okoki oloba nini mpona likambo ekweleli mpe bino lisusu ya mama Tchala mwana. Il a pasi mingi donc pasi eleki biso makasi. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Conteneur papa, nana conteneur ya basi. Voilà, bandeko balandi temps fort Katika Pesa télévision car ndenge to anosaki bino lobby tozaki déjà na niveau ya musée national esika o tolalaki pona ko ouvrir bomonaki ba spectacle lesquels kuna na butunde ba artiste ba prestaki ezaki bongo lobby lelo oyo toza awa na cinquantenaire esika au corps il y a papa Verkis qui a mwangana ezaki installé momentanément pour na koluka ko posa partif ya sorti nango. Voilà lelo toza awa biso nyonso tout esika au corps ezali il faut ebima lelo je crois vous remarquer na simalanga bozomona li famille mobimba ya pa Verkis ezawana bomoni en image d'office sunga biso illustré biso ba image wana. Voilà, je crois que na simalanga illustration bozomona famille ya Verkis qui a mwangana bozomona ba na bazali awa ainsi que ba congolais mobimba bazali pourquoi pas presse la presse mobimba ezali awa et quoi accompagner famille poto lela ensemble na libota ya papa Verkis qui a mwangana. Voilà kolongwa na ko awa toujours comme directement la palais du peuple. Après palais du peuple c'est qu'on reçoit un dernier hommage officiel il y a ba autorité à ville parce que Verkis qui a mwangana azamuto asali fierté il y a musique na mboka na biso asali honneur il y a culture il y a mboka na biso voire même na niveau ba libanda pe awa na kati ya capitale yango azo mérité kozwa ba hommage digne de son rang na niveau ya palais du peuple. Je vous assure et je vous annonce directement que c'est le président de la République lui-même il va être là pour honorer la mémoire du défunt Verkis qui a mwangana. Après kolongwana biso na palais du peuple on a directement toujours kende na nécropole ici ka oyo bako kondaye. Nous sommes là, nous continuons notre travail avec Diofis et on se retrouve tout juste après. Restez toujours connectés, branchez sur Katika Pesa télévision. Merci. Musique aida biso pena kokota na mama yimiko union ya mission congolais parce que biso na clan tozali na biso kosaka makambo na ndenge na biso mais ntango ye abengaka biso personnellement abengaka ngai abisinga Blaise kota makambo yango nakotaka ça fait presque 15 ans que nakotaka makambo. Lelo pe tozala mama Tchala mwana o atiki biso okoki oloba nini mpona likambo ekweleli mpe bino lisusu ya mama Tchala mwana.
eza pasi eza pasi mingi donc pasi eleki biso makasi donc ekuli na moma moko nyonso mibale tolobi kaka ke toya tolela bango elongo merci nani yango abosani makambo papa verkis asala na mboka oyo biso bana wenge baconcert na biso liboso toza kobeta ezalaka na VV Center donc yango ni tomataka podium yango ni tobetaka na bainstrument ya solo yango ni tobetaka na basalle mythique lokola na VV Center donc aida biso kaka biso te aida baoyo bazalaki liboso na biso na baoyo bazalaki nsima na biso un mot attaque mwana wenge na batutu baotala biso parce que ozo représenter bana wenge tinazo représenter bana wenge te bana wenge baza koya ngani na ye liboso oya bino nyonso nga na iti okomona naza mona wenge oui nalobi na ye liboso naye koreprésenter bana wenge te mais na ye avant okomona bon ata nzembo nde moko tokoyoka yo za aye nakomi tunaka tika prezemba s'il vous plaît to na kati mpe yemba kati ngai tokende bafano balingaka yo naloba nzembo bando oyemba aye nakomi tunaka ye moto mwindo auta wapi ye écoutez baproblème mais eleka merci beaucoup merci. Voilà, je crois qu'on a beaucoup remarqué sorti encore. Papa Verkis yango ebimi. Wana babimisi yango donc neti ekota na motuka cowboy. Donc nango ka boye malembe bozomona l'image ndenge makambo ezo okende. Voilà. Bozala kaka branché connecté na katika pesa. Je crois bozala décidé, bozala décidé. Qui musala ezosalemba merci radio fiso okungu mpona mosala kitoko oyo tozosala ensemble na niveau ya monde ya 50 malembe na voix ya fanfare bazokumba
Bien, moi j'ai une place là. Il y a une place. Il y a une place. Mon téléphone de Bambani. Alors que tu m'as dit, on a filmé téléphone de Bambani. À suivre. C'est comme tu m'as dit. Katika Pesa TV, boyebi ser na nga bien boye, ya zanga bakota ba state ye kuna partout. So bobengi ye pona masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Aza pe na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV. Ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête, ye a se déplaçaka. Bomo na ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin. Kuna mibi bazara te o ba jemoro boyete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui sport en tout cas en retour ba prix. Pour ba service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobenga na ba numéro o de Tchewana, boyoke na ba page na nyonso et puis bo s'abonner na chaîne na ye Katika Pesa TV. Boza la déchité. Voilà. Papa, bima appel. Papa, bima appel. Purchase your tracks today.
Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité, théâtre,